Mpiana papa chéri, finalement l'homme le plus penza obalobaka le plus attendu na poto enfin a confirmé concert na ye na poto bana France bana Paris est-ce que boza wana est-ce que penza bosepeli ou bien boza kaka na mode moko boye ya se eyindi bandeko na ngai enfin JB Mpiana aye koannonce concert na ye officiel à Paris le 14 novembre na Accor Arena ezoyinda. Finalement papa chéri a officialisé concert na ye o penza ye moko alekaki alobaki si ya une personne soki penza ezana mutu oyo poto mobimba bato mobimba bazelaka concert na ye eza ngai JB Mpiana soki boboyi tobengaka lelo oyo tobengaka mutu apoto totuna ye mutu nini oyo penza bazelaka ye na poto aya kobeta concert eza ngai. Enfin JB Mpiana a confirmé concert na ye eloko tobando zela yango oyo tozwi yango sikoyo bandeko na ngai awa nazobisa bino le 14 novembre Accor Arena. Enfin JB Mpiana bana poto boza content bosepeli bosolola toyoka bino botelema parce que JB Mpiana biso tomonaki sortie médiatique na ye oyo ayaki koconfirme penza ki soki eza mutu moko oyo il fallait bomona bacommentaire na internet nga mona omituna wera azongaka miziki ou bien eza poto eza JB Mpiana. Alors nalingi na confirmation yango batie concert Accor Arena eza ndenge cesse de nous impressionner boyebisa ngai Accor Arena eza la génération na ye c'est le tel artiste malgré succès s'il est déjà aza déjà koloba déjà n'arrête parce que il chante plus de la musique on m'a souki artiste boye aye déjà annoncé collaboration quand on dit collaboration aye est-ce que bo pesa na raison pesa ba abonné na biso fidèle bosolo la parce que ba oyo bakoti ya sika bakokanisa lokola nga na okosa. Moi, depuis le 1er janvier, je présence. Parce que ça, la présence, mon souffle. Comment peut ça raison? Le retour du roi JB Mpiana papa chéri moto attention qu'il y a yembité présence kaka pamba de Dieu kopula pikosa kopesa makambo annoncer biso date le 14 novembre à Paris l'Accor lobby igwe de la forêt yoko yanga mazalaki surnommé Nakala la répétition à Luanda cela veut dire quelque chose est en train de se préparer. Salle il y a plus de non pas plus précisément c'est à 20 000 moi ce qui m'impressionne c'est quoi c'est voir l'artiste 2300 ou 2250 mais succès enfin live kaka il faut bon na ne bato bazo signé na esikoyo yanga mazongela ka musique non voilà l'heure est bonne kaka ningi concentré kaka calme moi je trouvais que population papa chéri aeko boma likambo. Alors sans plus tarder avant pesa to évoluer j'aimerais à ce que toyo ka papa chéri bazoluka kaka que on veut que yanga mabana kaka concert oya kobeta le 14 novembre. C'est comme on dirait aza jeune moko boye aza na énergie moko boye Accor Arena c'est 14 novembre musique kala toyoka papa chéri JB Mpiana et puis se retirer na musique kala donc azala kawana ke voilà naza wana en tant que igwe de la forêt mais asali geste kaka mukebo il faut mona bandeko moi je vous ai toujours dit vous savez na mboka na biso oyo ba artiste lokola ba par exemple Yanyama oyo Kofi Olomide JB Mpiana ouais Félix Wazeko Loko Akanga ba artiste lokola ba baza ebele mais mo ba kombo ezokima ngai donc ba génération ya ya lelo to ça na mona ngote de ba deuxième génération to longola ba première génération ba papa la biso ba madini
deuxième génération ba ya nyama donc na bango nyonso ndenge balandani ba Koffi Olomide ba Papa Chéri Jube Piana kaka ndenge bazali ko kaka ndenge bazali balandani boye bandeko na ngai soki baye moi babeti moi quelque chose et puis bomoni eloko wana epesi makambo il faut les féliciter. Bandeko na nga musique ya lelo eza musique ya lobi te musique oyo bayanyama babundi pour que bakoma baimposer bakombo na bango. Musique ya lelo eza musique moko boye un artiste kaka popo babebisi nzembo kaka moko esali makambo. Je vous donne un exemple. Pour la bao baebi l'artiste chanteuse Tyla aza sud-africaine eyifi wana bandeko na ngai enfin jibempiana ayeko bimisa nzembo kaka Papa Chéri ayeko confirmer na concert na Wonda na anglais Paris. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon. Faut pas mon aller loin, j'ai eu des Grammy. Azana des Grammy award. Pour la bao baebi Grammy award. Bienvenue baza lokola Ballon d'Or. Ya chaîne la biso une génération na yesu qui officiel na ba bien na biso ba fali pour ba faire rigola ba o bazana énergie ya lelope bazo beta ti elola voilà sindi penza ba kastolo molana no ba rera son parce que nata la bango wana ba Michael Jackson bazala ki wana donc moi ko so yo wana mais qu'il est là o ba faire rigola les padres ba Fabregas ba héritier watana bi ba Robinho ba bien moko alors ba nominé ba ngwata te mais moi na wana yo betaka nzembo moko donc cela veut dire que musique ya lelo ezana comme je vous ai dit zo côté ba exploit na yo te ba exploit na yo zo côté te biloko à chaque fois il laisse donc zo côté o sali so que simbi et puis simaka alors ceux qui ba artiste lokola ba wera son système ba c'est ba exploit déjà mais ti lelo so ga mekira mukebo concert ka mukepe simaka bacombien oyo balongwe déjà na game kala balosaka baconcert bacombien oyo baza na game ti sikoyo bazobeta baconcert te bazoanile yango ozalaka na bamosusu basotia baconcert me bazobeta me bawera sono balongwe game kala baobeta baconcert mobimba epesi makambo plein foule donc il faut alors bato baimposer depuis kala donc baza bato basi bakie na bango me basi batiki trace moko réalité marketing est-ce que vous comprenez ce que ça wana penza dans moko personnellement la landi live wana donc na bando tanga kaka ba commentaire bino mo boyebi très bien na mboka biso eloki lelo oyo ce qui comme kaka likamba ba live bino omoni ndenge mafinga emataka ekitaka ezolanda na boye mais na tali live na moni ata commentaire moko ya négatif alors sans plus tarder donc c'est comme on dirait c'est quoi enfin le retour du roi Jimé Piana l'homme le plus alors ils ont abandonné Belé baso Stéléba baso l'artiste dans la vérité ça montre qu'il est un artiste vraiment je veux bio nyonso soki yo oyeba ya koseperformer autrement dit aya kompeta penza vraiment grave pour toi batupi bayeba comment est-ce que je veux le dire kaka ndenge na lobaka lelo oyo eza monde ba effort bayanyama o baosala azata makasi donc tie kaka boye me makambo epesa alors sortie médiatique ejibempiana biso tout olandaki yango ba Koffi Olomide bakwatra koraman déjà 72 ans d'âge ma petit concert boy bozomona soki ezalaki full te boye bibino moko par raison pour laquelle alors yango penza il allait même en
vraiment confirmé si quoi concert à l'accord il nous avait expliqué la raison pour laquelle c'est pour na salle il y a 2300 il était obligé parce que bino moko ba réalité ba annulé ba concert na ebele finalement JB Piana papa chéri l'esclave de Dieu trop c'est trop fort na betango malgré tout ce qu'on va me donner comme du roi. Comment on dit exigence exigence tout comme je veux faire ça personnellement la bando qui na betanga tout le monde qui déjà y est pour le roi de la forêt abeta qui bercy donc politique est belé kota la qui concerne mais malgré tout qui yemoko il a dit il a fait les quadrapos ramana beta concerne na acclamation na roi et surtout mingi biso ba congolais baza penza génération oyo balalaki na bango kala déjà na système ya kozwa mopepe de kala mai baleli makasi tozozela concert na Angola ya lobi wana ezalaki kaka concert ndambu mais il faut alors moto biso tout bandaki kozela ezalaki déjà na live il faut mona ba réaction à bateau donc c'est là ça promet sorti to mona qui sorti médiatique naie ayaki ko confirmer biso mais apesa qui tozozela paye moko papa il va se performer siko lelo oyo aye ko pesa biso confirmation rendez-vous à ne pas manquer le 14 novembre déjà heure non solo na yebisa bino akin ezoyina se renseigner penza eyindi penza bato nyonso balobi eloko to bandozela habeta concert donc tozela pe ba génération ya kala wana et ça la moi ba retour na ndenga kozonga na gamme tema nini to bandozela concert voilà bonjour et surtout bon après-midi cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous to solo les belé na to pesa na le 14 novembre ezoyina le 14 novembre à l'accord Arena à Paris la chaîne a biso tout comme ezoyina kala mingi te ba billetterie ezofongwama déjà est-ce que boza prêt pour na kosomba plutôt ba ticket tout comme ba billet na bino penza au concert oyo batu ebele babando zela alors bande konanga na lingi na mona tout comme na yoka penza ki bozala ki alors abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Bande konanga ebele ba monaka vidéo plutôt numéro na biso sur vos écrans tout ça tango pona lokola fantasy té numéro 1 ozalaka na business na yo ozalaka na corp na mo bo sala ko lingaka ke le monde entier ba bango donc nos portes sont vraiment grandement ouvertes pona bino bengi biso komeli biso pona marketing publicité on est là bande konanga et surtout présent donc soyez libre, c'est pas seulement kaka pona iloko wana mais aussi pona ba vie na bino obengi biso no concernant partage wana bosala ki avi na ngezala ki boyena boy to solo la na ndenge ya bia bandeko na ngai totiaka ngo kolokola fantasy te donc c'est eza pona babiloko wana nyonso wana na système moko ya kitoko alors sentez-vous libre bandeko na ngai vous êtes le bienvenu vraiment chez nous na système moko ya kitoko na système moko ya bien voilà to continuer to évoluer na dossier to évoluer na situation na biso oyo to bando solo la kaka na ndenge ezalaka affaire ye moko ingeta igwe le roi de la forêt papa Noël Werason ingeta yangiama kolo wenge musique ne tombera jamais bandeko na ngai pesa na confirmer yango héritier nous avait parlé que wenge musique ne tombera jamais on a confirmé yango penza coup de chapeau à l'artiste coup de chapeau encore une fois à l'artiste bandeko na ngai vous savez na vie tozo vivre bandeko na ngai soki tozo évoluer boye na ba réaction moko boye ça positif et biso musika penza makasi surtout sur nos artistes vous savez et bela artiste na biso bazalaka bien ba musu ba changer
et ça comparativement à la réaction na biso ba fan ils ont artiste mususu ba swana raté bazalaka bien malgré ba sola raté mais bazala ba penser ma bête concernant son prochain mais biso ba fan ya moko neto kotisa la rivalité mo boy na game bon comprendre bilo mo boy ba donc bandeko na nga bozala wana to bandi ba rivalité za ebele na musique ya biso oyo biso ba fan tozo causer yango lelo oyo et ça m'a bien parce que ça nous coûte cher. Imaginez-vous de gros ceux qui black shege oyo abanda qui kofinga fali pour pas nansima ya fait rigola à côté na fait rigola ceux qui fait rigola le baja kopesa moi quelque chose à péciter ye wazongi les sous faire fali pour faire rigola au moins dinga tika makele les troublements au boy donc les abiso ba fan ceux qui tozo pesa ba vie mo boy ça positif. Alors pour le moment toujours célébrer na bien confiance donc ce qui la pensa au salut c'est la réaction à biso au travers nos artistes déjà pensa positif et bien même nos artistes bango pe ba ko se comporter bien ba ko se concentrer bandeko nanga ne croyez pas que ndenge to sala ba vidéo nos artistes bango bazalaka concentrer na ba studio bango pe bazala ba téléphone au bomona bango batiala ba story na miroir iPhone à 6000 photos. Cela veut dire que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a bango pe bazwaka temps à côté d'internet, il y a scroller à boire à quoi une vidéo mo boy. À quoi na ba vidéo mo boy bon moni déjà. Et puis si moi kana et puis si moi boy na ça na ba kanisiwa na te na mutu. Non voilà. Donc il faut tout ba bila no contrat surtout sur nos besoin déjà contrat donc là dans mon qui live il y a Igwe lobby donc encouragement mon boy donc aux hommes qui amour attention qu'il l'artiste a eu penser alors nous qu'est-ce que nous avons comme à faire donc beaucoup monde a été l'artiste à cause à la vraiment content alors ceux qui va billetterie va force à continuer bien quoi déjà l'artiste il n'a pas commentaire mon sombi babier baloba qui l'exception ne manque jamais mais et commander billetterie ceux qui l'artiste a quoi il n'a pas commentaire mon boy et kokoti ça et na ba rivalité mon boy o azangi na ngwa tate na mutu vous voyez un peu alors qu'est-ce qui est toujours le senga to sengi na biso ba fan moi mon personnellement sur les réseaux et surtout concernant l'artiste na biso moi je vous ai toujours dit tout toi zana choix na donc ceux qui osawa no point na un leader na ngaza alors même toi là-bas histoire et concerner l'artiste au moment na concert ba mususu tika bango pamba tika bango ba vivre ba vie na bango parce que olinga bango to linga musique na bango alors pourquoi alors ofanda kolobela mabe ya esengwa na sens vraiment un peu de quoi est-ce que na linga loba mais bola situation na kosomba ba donc c'est un peu ça bandeko la ngai na système moko ya na système moko ya kitoko kaka ndenge to solo la ka besoin ngona ndenge ya mabe te tozo solo la biso na biso vraiment c'est très important ndeko na biso papa Noël batu baleli ba fan baleli balingi prestation ya mangu prestation ya vitesse na ngola batu vraiment baza impatient parce que répétition choc soit na ndambo pesa ki batu eza lokolo pesi batu avant mo boy otiki bango penza o ba penza baloba na posa mo boy pas possible Papa Noël, en tout cas, coup de chapeau. Na habité ce nom, le retour des rois. Yemogo, léopard. Yon boyebi Papa Noël nga grifa léopard makasi ata bilamba. Alinga ba bilamba léopard makasi donc azo représenter présent qui tient na biso ba congolais. Coup de chapeau à l'artiste pour vous aussi les fans. Na sepeli penza makasi live wana ndenge le cas qui en tout cas mais ba toko penza na système moko ya bien na ko sabinité qui a ma beza tout ça là ba partage qui a bien pe ba réaction a bien et pas ba fan des omonana pourquoi pas ko ça là ba sa propre partage na biso pourquoi pas ça là ba analyse donc artistique
tout ça la kaka pona mabete ata bien pe il faut tout ça la kabana nga mo personnellement très content concernant ba commentaire no bino bozawana kaka soki ya mabe et mona ni soki ya bien batu ba osala ba fan ba osala ba artiste ba osala bolobaka yango te yango tozolobela. Je suis tellement content. Alors, boza ngo penza na oyo non fala bande na ngai comme je vous ai toujours dit bino pe boza libre parce que somba ba bien na biso to misa salwa na 20 le retour du roi bozo mona ngo ndeni bilo mo boyebi ndenge papa Noël pesa bato ya mbo ya libanda azosala kaka ndenge topesa bango ata 5000 bozomona ngo ndeni bobino pe pesa opesa bavi oyo 15000 kabino c'est très important bandeko na ngai oyo kabino wana bavi na bino na système moko bien wana ezala bafula ata soki tolobi 100 euros problème eza wapi cela nous fera énormément plaisir pour sepelisa pe à un moment donné bokomisa espace commentaire wana bino mo boyebi voilà bandeko na ngai comme je vous ai dit et to se rappeler moi na ba mémoire bata kala o bino mo boyebi donc koyimba biso tout tosomba babiye voilà bandeko na ngai tokomi na suka ya partage na biso ya lelo pona kolanda biso merci encore une fois pona kolanda bino et kolaki ko partager commenter cela vraiment été plaisir et pas na biso ya gaillard oyo na ko sabino te bandeko na ngai yango tokomi na suka alors ce que je peux dire Ezakaka permettez-moi toujours de dire bye bye et Ezakaka permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine na système Kitoko.